Coucou, boya ebele na sous les baobab. Life together, boya ba to buka, to déraciner célibat, femme seule, homme seul, to longola ba parents ba stress, boya ebele ko s'inscrire, boya ebele botala ba coordonnées yango wana, email na biso yango wana, numéro de téléphone yango wana, boya ebele bo s'inscrire et kozala bien, maman kolinga lisu ozala yo moko te, papa boya to kata lien wana, tozana nu ebele ba diaspora bozala ebele to lingana entre biso et kozala bien, to longola AVC, to longola ba stress, to longola penza tozala together, tala kaka soki to leki ba 45 ans ti likolo bana na biso ba koli ba kena ba uni ba université ezosala ke ba parents bazotikala bango moko. Solitude ebomaka malembe ezali maladie moko ebomaka malembe okokufa mbala moko te, okosouffrir ekobengela yo ba maladie ebele, ba cancer, ba diabète, ba maladie ebele vraiment bandeko na ngai, ba AVC, ba tension, parce que tu es seul. Alors Nzambe ye moko aloba ke l'homme quittera et s'attachera à sa femme. Alors boya ebele ba maman boya ebele ba papa boya ko s'inscrire na sous les baobab live together, okozwa mobali ya malamu, papa okozwa mwasi ya elonga. Vraiment boya ebele ngayo nazoluka mwasi ngayo sokolo takinga na loto amayaka tolingana na biso tomona baparent na yoyo ton futur mari na yoyo sokolo takinga na ndoto amayaka tolingana na biso tomona bapasteur na yo. Voilà, bon. Bonsoir, hein, bonjour, ça dépend. Ernie Bolanda sous les baobab, voilà. Tous en ont na katia Belgique, hein, na katia Bella, hein, na rythme kaya hôtel, dans tous zongité. Vraiment, bonsoir, bonsoir. Mbote, salam alaikum, le mandi comme ça, musulman. Oh, zo continuer car Ramadan. Et puis, mbote, là, oh, nyon, so, sepe la ranabiso, respect, hein, bobi, kande, tout ça, les topés, ça, chef coutumier, la biso, le sako. Bisika biso 18 bango. Vraiment, bambo te kaka, vraiment belé, je vous aime, je vous love. Wana mama le kinabino, hein, deka to yaka, to yelelo, to solo la labino, boye baka bozana se sous les baobab, kopwa ti, kopwa café zangrate, moi mai na biso tokos na nenga mukete, lungwi la pena ba chef coutumier, et ça la bien. Vraiment, bandeko nangai, na ye na lombango na eza vraiment que eloko moko na vivre ango eloko moko na zalaki esalaki panique biso sko to yaki lokola deuxième jour, ok, lelo toza mardi, bon mardi hein, oui to les katoko déjà mercredi et les kaki lundi, voilà lundi, oui on était lundi na matongé na Belgique, na matongé lundi, le mardi, non, zaki dimanche, ba tchaki, moi mobali moko, azali, moi na ya, oya bande comme ma avion, bandoro benga aviateur wana mbo, donc aza moi na ya netis métis ou semi métis, babilo moko ndenge wana, bilo mo boyebika na matongé wana, vraiment bande ko nangai, batata ba mama bande ko na ekola musa conscience à ba parents ba o bazana Belgique même o bazana Angleterre partout kaka biso batuto ya ba diaspora to ya na bana na biso awa to la musa conscience bande ko nanga eza pasina mawa ndenge bana o ba botami awa bande ko bana wana bozomona ba tie bambeli ba botami awa baza bana musupe ba yaka loko ayazali mwana
ya mbo wana bazo benga yeso ki mbo azaki ye mtandako me ba avion na tanga mobutu ba nyoso bayeba kai botala sangwa mawa to komaki lundi nazaki na matonge na komi na matonge fallait na tambola na kaka to kuta na ba garçon na ba mbeli siko wana groupe siko ya garçon ba chaki mbeli bazwa ko lukana pona ba tia susu mbeli tala mbeli ya mulai bandi ko ngezaki ko banga na zaki kuna bana ba bangi to kote pa mwasi mo boye na matonge wana saka ba mikate na yebo ba biloko alobi bokota koto eza ya koyinda lokwa babomaki batie moninga bango mbeli wana kutuna na kufite parce que garçon oyo aye kokufa sikoyo lelo mardi nda kufi na kene pe na matonge batu ba mama matonge bazolela babi azaki mwana malamu garçon moko malamu azalaki wana kosunga ba mama matonge la msoza na ba kilo amemelio bandeko eza pasi ya wana to sala effort ya kovandisaka bana na ndako to solola na bango tout la kisabango tout tant sabango elungi ya nzambe ata soki mama ozokende église te mais la kisabana no elungi ya nzambe na kati ya ndako tangi sabana na yo vraiment bandeko na ngeza pasi mobali mukolo boye bazo ba 32 ans atiki mwasi na bana misato vraiment bandeko na ngeza pasi bana mike lelo bazangi papa kei kaka boye pona ni papa pona ki service ya mitelengano service ya mabe ya kote kaka babiloko mabe bino mo boso comprendre babiloko mo lili ba kusala ka ko mela baninga basali kope ba meli baninga donc toujours kolekela baninga vie facile alors que vie facile ezala mabe bandeko nanga na nzela nyo zozo tambola vie so mona ka vie no ezala ka facile ozo ka mbongo leka baninga ndeko nanga eza bien te wana ba benga ngo kozo ozo envier ya kweza bien de ko envier mutu parce que ce qu'on a envié mutu okolanda vie ya mukuse za nini kokende ko yiba na ba bank ko teka ba drogue ko teka biloko mabe ko sala makamba mabe bande ko nanga eza bien te ba mama Belgique vraiment bo eza ba mama bo ya kala na poto ba congolais banda poto ba congolais banda na matonge place ba congolais ba kutanaka mais place on bande ko bazalite bolo bate on est en Angleterre. Oh bana ba Jamaïcain, oh bana ya ba Nigérien te, awa izande bana ba Congolais na bana ba Congolais. So boke na France bokolo batamsu, oh bana ya ba Algérien, bana ba kolo mususu, ba Afrique de l'Est. Mais awa na Belgique eza biso, bana na biso bazolo ba lingala, tala ba mbele milai. Na yebite so ba papa ba ona kisasa, bazalaki ba mokati ngombe na batwa to yebite. Netu akufi. Papa na ye vraiment intellectuel muto ya tanga komema avion nanya yeba ki papa wana te mais tala lelo place mwana na suki soki peza ba sacrifice ba papa kalande ba salanga o baka mataka bana bakini ko lekisa bango na ba mbekai pona ba mataka ba grade tozo yeba te bana mobimba batanga kate classe muteza na ngoya ofele na poto classe muto tangi no pozu musala na ozo so pe mbongo na ozo bongisa na pension na yo bolika ba kope osala lelo pour ozanzo to makasi ozo na mukana tongo yo no so ke koteka ba biloko ezanga tina e bongo lo bilo biso ki nzoto elembi okomi na ba 60 ans siko omona ba pension yo bomona ba tumi ba congolais bele bazo na ko ba ko mikolo bazo kufaka pauvre na mbongo okuna bango ezozanga parce que bongisi pension te o salite yo ka vie ya ba kope siko lobi osalani oko salani ba mama to sale fort tango na loba ba mama na ngai moko mama na kati eselinga somo komona mwana mobali engamba mobali kitoko ndengwana akufa kaka boye bandeko ba keimi chopo komi ko bima l'air to koma ki wana donc bato bazaki sur place bazo lela bazo expliquer biso balobi ke donc makamuna bango ba welela ki ba yebite garçon moko ayaka ka bazwa mbele akotisa mwana mobali wana azaki akotelema mbala moko michopo ekomi ko bima lokola mupepe donc michopo na kati ya libumwa ezalaka na kaka ezaka donc ina problème donc ezanga espace ce que j'ai occasion batoboli yo bandeko nanga et puis bambeli wana nde bachaka bandeko et kati première couche tozala quand même na 3 couches. Première couche, deuxième, la troisième. Et kati nyoso tina kati. Mi chope kobo ma wou. Mobile mora mon di boso le kabo mona kana ba image. J'espère que vidéo sur YouTube on dit mangote mais na rotiango kaka botala ba image oneza somo.
YouTube alinga biloko bongo te mais to ko tiango kaka pona eza na problème te quand même communauté na so bo mona ndenge ba vidéo na mona mobali ndenge mi chopo ebimie na libungu wululululu mi chopo ebimi mondibo mututanga moni ba mama ba kongole bazoka ngaka bazo tia mu pepe ba nde ko bozala kana makasi ko benga ba ambulance na ba policier mondibo na porta ebo ba kena yemba mon hôpital bande ko makile banda ko bimate ba lobi aba pasoli makile zo bimaka ya muke ya bongo bongo nzoka nde makile siko ezo étouffé ezo mata na likolo après ko c'est l'hémorragie interne on est makile sopa na boye pas so makile sopa na ki parce que mi chopo na ezaki e pasuka kite bakoye ba zongze mi chopo ba tongi ye mais le quoi makile zo bimate makile siko bandi ko mata na mutu e ko mema na liwa bandi kwa kufi atiki bana na mwasi tela ka bandi ko bozo bota okon quand même responsable ozo kan sa vie bana note zo kika na vie keba Hermoso pour boti changer nos mentalité longo na vie keba mais quand on confond ça mutu no tala kana mikumba baimba bano yoyo ko chena mokili tala no bango mi chena mituna ezani na kosuka na bano wapi soki ngalelo na zati tala nenga tiki mama na mbala mike heureusement to na poto ba futa kata mbongo bana mais surtout zaki na ba pays mususu neti mbongo bana ezala raté. Vraiment ba maman même bino bato Belgique ba maman bino bozaka wana na matonge bo teka ba biloko bani bo sala kata ba réunion mike parce que banana bazala na bino ensemble et puis baza banana bino bande konanga ba maman ba bino ba maman bele bazana matonge wana bazo teka na matonge banana bango mutu ba tele makana bazo teka ba diamba bazo tena ba mbeli banana bango ngai bena ke ko solo la parce que la badeka ko banga lo matonge komi penza bien te moi même au sala te mission na na posa na sala mission na matonge mais ta situation na kokuta mo bulu batu bambeli banini ezaki vraiment passe yango vraiment na yeka liboso na bino bande kuna ngai to milengela malamu to keba to kebisa bana na biso na situation boy benga bana na yo lakisa bango ba photo modèle boy kebisa bango bozong sa retard na classe ezala raté même tozana 30 ans bozong sa bana na bino basala ba formation ba mama na bango bazana na matongi lo ba komuna ba 60 ba 65 ans ba nini bazaka komisa ka lokola ba jeune fille ngai bilongese fundi ba tampon et beti ba mama na ba cacher ba produit bo ça l'effort bo zo bana na bino bo rééduquer bango mwana na kotika la mwana no même azana 35 ans 50 ans âge nini ye azali tant que so yo maman ozali ozana droit ya ko rééduquer mwana na yo bo rééduquer bana na bino po neza bien te bana bako ko kufara biso boité biso ba parents fo bana bakunda biso lelo to ko bakunda bana na maladie te et le côté mutala muki bien a aller na bien na ndaku abimia keka côté na matonge po na ba cob po na ba désordre lelo atiki biso. En tout cas, paix à son âme, bande konanga, eza pasi, to peut se représenter ba condoléances na famille nyoso ya oyo ba kufeli ndeko mobile. Bande konanga na komi nanga koshite, wana ezali la danoise, simple servante na bino, ka oya ya kapona to la musa conscience na biso. Bande konanga pona kosukisa, vraiment boya ebele, bino mo boya bito za na mupepa sika, tozo begango sous le baoba live together. Kuna na live together, tozo ya kolongo la solitude à papa. Tozo ya koloko isa célibat, tozo briser célibat au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tozo ya ko baby sa o babengi solitude to lingi ete. Yangwana boya ebele bo benga. Bande konanga bo benga na yebi na vacances mais nazo sala. Inscription zo sala. Tant na ko zonga dimanche na mboka nanga ndesko passe na ndo sala sko triage ndingini ya ko sengisa bato oyo basi bakoti na masolo wana oyo bazo vivre ngo bango mo bayebi bazo mona ndeni ezoleka na ndingi mo ya bien na ndingi mo ya classique bande konanga iboyebi ke na tang na musala nyonso moi
ba erreur ezanga raté na yebi ke bande ko nange belé ba monaki moi o ba moi ba makambo ko boyebimaki na ba site mususu pona sule baoba bande ko nanga bolanda biloko na te wana eza maya moto etumbakela te boyebi ke leloko nyonso so ozosala bakobundisa yo boyebi ke leloko nyonso emso ngaku na yebi eloko te bakotanga kombo nanga la danoise asali boye asambwisi mutu ngai naza anonyme bote na ba video na ngani so na bimisi photo mutu te na lobi mabe ya mutu te mais na so ya koloba ke ba boya nde na vérité oya koya na vérité te quand même il faut to loba Faut le bateau, c'est exemple, tu dis, aye na vérité te. Pour ça, aye na vérité te. Ndeko nanga. Ngana osalani. Na kopesa o mobali oya za yote. Alors yango to senga boya na vérité. Bo bangelo ko morote ngana za 100% anonyme. Soki mutu banguna boyebino mo boyebi kande to sala ka musalo yo, batu muso bozo sala mais mitema na bango to yebi kati na bango te. O pese comme sous confiance mais oyebi kati na ete. En tout cas, bolimbisi daba o bazaki blessé na ndenge boyoka ki ke moi nyungu bimaki na ba tumususu pona makambu ya live together bo bangate musale zo sala matokos ba o nyoso na bengi binote semaine oyo na sali makambu ya kosangisa batu te donc nazana batu ebele na liste tant na kozonga na Londres car on a aussi inscription mo pe phone na ngai zo lekate bota la carte so na za libanda na zo yo kapete mo pe za moi vacances mo pe photo enjoy vacances pete na komi na nga ko chite pona na lingi pe na zongela soutena chaka kasangisa na moi vidéo oyo bo ute kolanda ndeko mwasi oya benga kinga ibandeko aye koyebisa ngai ke yaya na ya mwasi azana maladie ya cancer abenganye na ndaku bomona ki pena ndenge mobali ya yaya na ye même yaya na ye azali maladie ye pa réagisaki mais ye to zwaki ete to enregistra ki ete natika ikaka ye mobali ya na loba na moni bato ebele balobi alobi mo ebele bo comprendre bien te yango na lingi su ko sala ngo video musute kana video oyo na meka ko expliquer bino ka moi en résumé bande ko nanga eza pasi biso to ne to sala musala boy mo boya ka ko condamner biso o boyo ka mato yimi balé to boy ko ka mato yimi balé te yo ka mto zo tala ngai soki lelo yo ye na likambo etali lokola papa na yo oye ko yebisa nga na yebi famille na yote na yebi papa na yote na yebi ba proche na yote nga siko na ko yeba na yeke no yoka papa na yo na ko yeba ndenge ni avant na yeba papa na yo boza na ka pe tolérante faut to lancer likambo na média ale l'air papa na yo ko yoka yepa ye ko sala droit de réponse. Mais bien on doit la biso la danase yo yoki yayate o yoki boyete o tie déjà émission siko so na yoki yayate na tie na pe émission te bino pe bozo mayele ndeni yaya na yepa ko réagir ndeni poisson na tie émission te na zelati yaya na nga na yeba ki yaya na na Glasgow na yeba ki yaya na yeba ki famille na bino bat boche ba commentaire o moi na moi so na kosi la danase za boyete bino boyebi histoire poni bo benga kingati tango boyoki benga oloche ba commentaire kete eza lokuta nga na yebi histoire yo yebi histoire benga expliquer en tout cas merci na beau frère na ndenga benga kibiso yango bande ko na ngai na koko pekisa te bo aider moi na mwasi wana te na koko pekisa ngote kata bino mo bo sala analyse parce que la vidéo na soki tanko lobate soki boko aider gloire à Dieu soki boko boa ki sa eza bino mais likambo ezali kende ko mwasi azotambola pe na mwa malédiction na sens nini ndeko mwasi azali marié na Kinshasa abalaki mobali abaliye mobali nde mutu azwaki atindi ye na Belgique et pa ya ba belle famille na ye kokoma komi kuna ndeko mwasi abandi kotambola na désobéissance na famille wana il paraîtrait biso toza na preuve te o asalaki soki moi ekobo talaka bango baza bato bachiba o baza baluba famille wana bagangeli ba pekisi afingi mama Bokilo azandumba pona mama Bokilo abotaki bana na mibali afingi mama Bokilo ba Bokilo ba sepelite nde place ba benga na ye ndenge bomoni nde mwana mwasa komi bitelengano aketi na ba France ezo simbate ba ke ko bomba ye papa pasteur akomo bimala papa pasteur
wana kutu eza famille te mutu alobeli biso ba témoignage ya bandenge bayokaki émission ba place oyo yalekaki ake tina Suisse kaka ndenge moko. Donc banda ya ye poto asali avande mpe na 11 place ba place nyonso balobi abebisaka kaka abebisaka. Vraiment bandeko na ngai bolibisanga nga na boyi boye ete azande ko na biso mwasi mais to yebite eloko nini ezosala ye azala zunguluke boye. Et puis famille balobi la danoise soki yo ozoloba batu ba yede ye e kake ko bebisa kuna malédiction ko zongela yo botala makambo balobeli ngai yango oya ko sunga ye osunga ye mais ko tia kombo na ngai liboso te parce que na boyi malédiction elanda ngai nga na sali ka musala ndenge kaka tondima ko ya ko lamsa bino conscience ndenge pe bomoni ndeko mwasa ye tie pa yaya na ye baza pe bata famille ya pasité baza famille ya ba riche balobi na Kisasa yango ye pa yaya na ye azobela olia sunga yaya na ye abundisi na yaya na ye bandeko ba pesinga na photo nenga pasola ki yaya na ye bilamba mutu a maladie ata kutu yaya na zana mabendenge nini mais na étape wana zana ngo terminal yo ke ndeko bundisa yaya na yo et puis yaya na zana souci azotika bana na ye ya mike ale docteur bino mo boyebi ba maladie wana ba pesa déjà batu ba date mais kondimela ka bonzambe ezobi yaya zokaka ko s'améliorer et puis santé zokoma malamu na malamu. Dacho basi ba pesa yaya kutu eleka bandeko nanga oyo kamawa te o pasoli yaya na obilamba mais yo mutali boso ko yana mungongo ya mawa ko ya koloba na sule ba baba yo kila o mawa bandeko tozala quand même na motema ya mawa. Donc ya yena e wana et puis azui abandi na epe akomi na epe ko kota tina chambre ya na e ko leta na bilamba beau frère na e baloba te eza normalité bandeko na ngai. Yangwana bombu yoka kibino monde beau frère détailler makambu eza pasi to ebite to bengisa banani o bengisi ndeko na yo problème o tiki bango pe na Kisasa problème nyonso problème yangwana makambu nyonso ka kosala to tshaka ka ko nzambe liboso ndeko na biso mwasi ndenge bomonaki asili ko bima na kati ya ndaku na ndenge na ye moko kimi na ye ake kolanda mobali wana ake do asali ba makambu nyonso akompe pa mobali wana abebisi makambu ye moko nde mobali pa bengani ale alobite lokola na réseaux sociaux bazo edaka batu soko ye kaka obalo l'histoire na yo batu bayoki mawa babengi bakotize basali boy batu ebele bakomi koya bazo sala makambo ya bien te mais biso za foti na biso te bino batu botala biso fibo sunga biso soto yeli bino lisolo bino bolini ke boyoka l'autre côté et que boyebi autre côté bobengi et kozala bien na remercier famille onde babengi na remercier tantine na bango ndenga benga kinga na remercier batu oyo nyonso tu basali ke to mona tozwa clarté na likambo oyo vraiment botika la malamu bino moko bomoni biso to yaka kaka en tout cas nga soki na lobakango pour na clôturer soki na sali vidéo et que yo moni esali yo pasi na motema eza yo benga nga na kolongola vidéo nga pe na solola ki na bango to bato yokani to lobite to tika na no vidéo wana vanda bango pe pesa droit de réponse na bango pona mokili pe eyoka yango na osenga bo partager bele vidéo wana et que ne musika mokili eyoka et mona makamni tozo vivre nango a na 21e siècle makambo komi penza tozo ebate ndeko na yo komi ennemi na yo camarade na komi ennemi na yo donc to tika jalousie batu bande comme so bayaka azo seloka motema mabe parce que la msoza na mukanda ya azozo mukanda te akomo yina yo akomi ko salo jalousie moko boy vraiment bande ko nanga to sala ka ikenge po to yebite yango na lobaka place mboko komi linga muto ya lingi yo parce que même o yebite emso ko kanga malande ko nonde mta osalo biante vraiment botika la malam na lingi bino mingi bande ko nanga vraiment tozaka na mala kacha Bruxelles liwa ya ndeko mobali akufika raboye pona kaka nini comme ma vie na ndenge moko esengelité wana ndeko na bino la danoise na yaka kakola msabino ba conscience et ça la takas na nera mukete to mona ni prochainement vraiment bye bye.